bazo benga détournement intelligent. Pourquoi? Parce que jusque là na ndenge batu bazo samba na coordination au vekatangati totikali komona et si quand mutu moko ta lobi ke na siège j'étais là na mona place mbongo ebimaki ba signature boy jusque là ezomona na te. Je pose des questions na makambu ya lopangu ya Jamal Massawa etu kosala nini, Suraya etu kosala nini. Tout le monde va fixer conscience na bango, tout va fixer esprit na bango pour na kolandaka ka procès ya 100 jours. Ba musu ba pesi ngo ba kombo o novelas, musu ba pesi ngo kombo les théâtres de chez nous. Autant la début à procès quand on a demandé à M. Jamal, est-ce que reconnaissez-vous Monsieur Vital Kamerhe, Jamal Alobati, non. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Merci beaucoup, chers internautes. Bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température. On va continuer vraiment à s'abonner massivement à la chaîne Kitoko. Il y a Maman Rosita, donc bon s'abonner massivement. Et puis bon mais ça n'a mingi na romona héritier ibola na Congo Température pour résoudre analyse à Kitoko, il y a politique, il y a musique et puis il y aura aussi des invités politiques, acteurs politiques plutôt pour défiler vraiment na plateau nanga et kozala bien monsieur. Aujourd'hui je suis là devant vos postes téléviseurs, devant vos maisons, c'est juste ya kosala analyse par rapport il y a actualité ya mboka ndenge makambo zali ko kende par rapport aussi il y a coronavirus ou ekangi batuti lelo baza ko bouger te. On va parler aussi à procès à 100 jours par rapport à l'audience plutôt par rapport à procès à 100 jours ndenge zali ko évoluer banda na débit to banda na débit nango le to na troisième et puis quatrième procès que ça m'a d'ici là pour landa ngo peka une émission pour besoin date par rapport na bi ba tutu ba bi date nango o eza communauté bongo le 11 juin ozala bongo to quotidien na plaidoirie besoin vraiment wande ko simba vraiment donc to kene directement bit en besoin na bité boza tellement belé bozola ndanga sanda wangata maman na petit bon junior mon président Bruno Lubika donc na bité boza ebelé Yannick Fumuntseke motema ya Dorcas Nzumba papa na Broyan na bité boza tellement belé bozali kolanda champion wadol na bosaniote balobi kota kota musée sala bien ming analyse à mokola lelo nga héritier ibula na kosolisa bino par rapport ya coronavirus to moni bongo ba pays o ezali cité o vraiment bazali touché na coronavirus batangela ki biso bongo Égypte, Ghana, Maroc, Sud-Afrique ba pays o za vraiment régulièrement touché par rapport ya taux ya ba cas o mati vraiment to moni bongo en Égypte bana 31 115 cas ils ont battre donc ils ont salamment passé donc ba 15 ko mata tellement belé bazaka na hôpital tout monde na Ghana 91 068 cas oh bat bazaka na hôpital na Maroc 871 000 cas na Afrique du Sud bazali ko battre record aza tellement likolo 43 434 cas ils ont ça la passe pe na RDC tous na faible croissance par rapport il y a bato belé balobi que corona ezate bato bazo tchaba tembe bato bazana ba doute au moins pe mutu musala na ndako mutu ezobeta rim mi ezobima neti ya mbwa ozomona mati tufume zali ba pe mezame ba boyi ko kena na hôpital ba se traiter bango moko na ndako bato bazo kimani ni quarantaine bazo banga quarantaine ezo sala passe pe mawa donc to éviter aujourd'hui encore bah ajouter les biso encore quatrième fois bah ajouter les biso le sous 14 jours il y a confinement parce que jusque là depuis malade des ans na R2 ce n'est pas le coronavirus et kotaki le peuple congolais aza ko douter na yango chaque fois baza ko douter na to yebité ce qui est à l'aide ya nini o bat baza ko douter pourquoi parce que bat bazo mona bazo tambola d'habitude ndenge batambola bazo matami tout comme malgré ba distance wana mais kotala que bazo mona maladie zate wana selon bango et puis na ba réclamation musu bat bazo sala bazo ba tenote ba komi voir même na ko somba na bibembe ezo sala biso passi
tozo ebate tozo kendoa parce que so tali lelo vie à congolais na makamba coronavirus na biso pandémie oyo et bebisi makambo se quoi ici nyonso eza na se bato musu bazo sala te bato musu basana ba petite moyenne entreprise bato musu bana ba terrasse na bango le roi ba terrasse wana bazo tekate voire même des églises bloquées donc les gens sont bloqués bato musu ba bungisi kondima na bango par rapport à la pandémie oyo mais kotala selon évolution nango na kati mboka na biso même bato baza ko douter nango mais ezo sala bato pasi et puis souffrance et batisami makasi. Sur ce, na longwaka wana par rapport au coronavirus, to respecter ka ba règle d'hygiène ndenge baza ko loba na biso, to landaka c'est parce que to wana loko ko salati. Et loko ko sala to landaka oyo ba autorité baza ko loba to ke bongo na procès à 100 jours par rapport à l'évolution ndenge makambo ezalaki koleka na procès makambo ndenge lekaki na procès to yebite Soti République démocratique du Congo eza mboka na biso mboka bakoko na biso to ebite eloko nini eza koleka pourquoi parce que lelo tout le monde va fixer conscience na bango to ba fixer esprit na bango pona kolandaka ka procès ya 100 jours ba musu ba pesiongo ba kombo o novelas musu ba pesion kombo les théâtres de chez nous si aujourd'hui to komaki na troisième procès ce juste tengima ba benisaki ba témoin to yokaki ba différents témoins o ba lekaki na bar pona koloba na ndenge bazaki cité pas directeur ya cabinet ya mokonza mboka ndenge alekaki ndenge alobaki que nazalaki nga morote on était au nombre de 9 superviseurs on était en train de coordonner tout et tout alobaki o sengati aloba mais quand la début à procès quand on a demandé à monsieur Jamal est-ce que reconnaissez-vous monsieur Vital Kamerhe Jamal alobaki non batuni directeur à cabinet est-ce que boyebi ndeko Jamal directeur à cabinet lobi na tikala komona été parce que chez moi à mon bureau j'ai rencontré avec beaucoup de personnes et le côté ya batuna suspense yango on après cela tout le monde a dit ba photo sur naki ya Jamal na Kamerhe na Masaro bani tout et tout to yé na troisième procès yango nga ce qu'on a posé ba question bateau bazolandanga partout dans le monde entier to solo la yango vraiment ensemble je me pose des questions na makambu ya lopangu ya Jamal Masaro eti kosala nini Suraya eti kosala nini parce que Rolanda Masaro awangani qui apesa ba identité ya Suraya te et pas ya conservateur ya affaires foncières mais koyoka conservateur ya affaires foncières ndenga lobaki na batolanda ina bino ba procès alobi ke rôlement ngai na yebi Suraya te muto elenga ba identité Suraya c'est Masaro total et place oyo makambo zo beta na mbulu yeki makambo zo tende bien te kotala sikoyo na appel o basalati avant ba benisa Amida Chati na appel basalati balobi que non par rapport ya procès ngezo kende par rapport ya projet ya 100 jours ngezo kendeli ngaye loko ezo tonenga entourage sur internet na biki boza partout dans le monde entier et loko za ko tonenga eza nini eza komona ke mboka munene comme République démocratique du Congo potentiellement pauvre richesse na biso za kana détournement richesse na biso za na corruption bato bazoko corrompre bato yango eza richesse ya mboka na biso à part ba richesse otoyokaka otomona rapete toyokaka potentiellement riche mais comment na soko mboka na biso est signé contrat na société Samibo et puis batuna où est le contrat exacté eza ko tonner bato mais c'est VK alobi qui a signé un contrat na Jamal te faut batuna gouvernement sortant na gouvernement sortant ba bengisaki son excellence papa Bitakwira yepa lobi makamone zalati makambo ya ba maison préfabriquée te o basalaki nayi mais siko batu balingi ba yeba
kaniaka ebimaki ndenge nini 57 millions wana ekomaki na maboko ya Jamali ndenge nini. Il y avait eu l'avenant oyo eyaki oyo elandi. Donc par rapport à contrat proposé dans le gouvernement, avenant oyo eyaki avant avenir on a déjà signé un contrat. Il faut avoir un contrat. Mais bien on peut ça mutumbong ebele bon bo signer ce contrat. Pourquoi affaire eza ko basé wana o pesi bulu yeki yango congolais non so tie lisu likola lisu totika koloba ti o te babenga papa kopo aya wana acha pa ya caméra soti réellement caméra de tourner imbongo soke kanyi ezaye non parce que kotala ministère public alobati soti bolingi to kinde bit en besoin to panza o sing to panza bako panza ba l'accepter place de détournement parce que yango tozo lobati conseil spécial à économie financière, il y a près du président de la République, a lobby très bien. Surtout l'année, on a détournement intelligent. Détournement intelligent, pourquoi? Parce que jusque-là, nanenge batu bazo samba. Na coordination au Vekatangati. Toti kali komona. Et si quand mutumoko ta lobby qui na siège, j'étais là na mon place, mbongo ebimaki ba signature boy jusque-là, ezo mona na te. Donc batika ko sa na biso ba ventir na temps otozali batika ko distraire nini cours ezo sala musala nango normal ezo landela makambo point par point et place o erreur ezali bako bongisa et place o erreur ezate ba leki. Donc sur ce yango tozolo batie batika ba juge ba mema musala tina suka parce que ba lobby vérité. Le côté ya kan sincère et puis vérité et un escalier peut commis. Oyo veka zoluka, oyo caméra nango posa ayebe place au détournement zali akoyeba yango jusqu'à ce que neto quotidien na kati ya plaidoirie le 11 ne place oyo ba juge bako banda siko ko condamner. On va condamner pourquoi et place oba monite mutu bwa sambaki mabe ba condamner par rapport ya maloba na ondengo sambaki. On va apprécier wana bango bakomati tant bakokota na conseil tant bakoya babandi soko condamner place au berereza et place neto komona caméra azali condamné ou pas. Donc batika justice à sala musala batika ba grimace et puis batika ba arrogance ozanga mutuna makolo tozo mona yango wana ezo sala pasi pe mawa parce que komona mboka lokola Congo ba oki kozwa mbongo na biso te bacha yango na sac pesanga masak wana pesanga sac komona mbongo ya Congo bacha yango na kata saka mutu mbongo ya mboka na biso Congo bacha yango na saka mutu mutakomo kabola batu na ba hôtel na ba flat hotel et salama wapi. Tandis que le président de la République a dit que mbongo ya l'État par rapport à projet à 100 jours, batu o bazin inclupé ba société o ba poni ba sala musala, il faut makambo sala ma de banque à banque. Mais c'est Jamal oui, on a numéro de compte oui. Continuer zanyo pesi ba virer le mbongo e sengati ba virer. Et place auto comme on a toye ba sur le match Jamal azwa mbongo wana ba virer na compte ou pas. Tokoye bayango na plaidoirie place makamunde ko ya minene ya makasi comment na chati ya mida tanga sambati alobi bien que ngana femme commerçante ngai na yo bo landanga to yebi commerce nini oyo chati sala na mboka oyo abande ko teka nini ngai kutuna ko kamwa ti okazaka muyombe via ba spéculation nyonso oyo leka indienne boye meteo ko yoka kaza muyombe. Mais kotala na kosamba na ye ngai na yo toyebi ke chati a tourna na mibale bela uta pa jibe ayepa kame et plutôt ayepa Didi Kinwani ayeko ya pa ya kamere na ndenge balani akoza na mbongo ebele mais ezo sengani ba suivi mutu oyo asomba lopango ya nini espace ngindu mwana mwasi wana ti lelo Kazalaka na lemba comment muto asalelo makambu yo yeba place afanda raté. Je n'ai pas l'adresse en tête mais bozoko sabiso tondeni justice ngo oningo mema bango bato ba fin liboso na batanga te to comment nga na traiter na mutu affaire na osala na mutu na yeba monsieur Kingani te si je traite avec Bruno Lubika na rosala yango so na traiter na maman Rosita na yeba que je traite avec maman Rosita mais comment
bon mema biso na ba point o boni bon mema biso wana ba tunio numéro ya commerce no olobi je n'ai pas ça en tête. Ah comment ça en a tête numéro commerce et alors numéro téléphone à mutu. Jamal a papa a 82 ans. Jamal. Vous traînez papa de 82 ans en prison. 82 ans, mais un numéro à commerce na mutu. Mais comment ça sont à la quarantaine, ou y a numéro na ya commerce na mutu. Mon place tout le monde a fiasco. Il y a ma casse ma besoin na katsuana. To senga vraiment na tribunal la biso muta grimacer tribunalité pour balobi toza na état de droit fait sala musala nango. To monde ndenge procès retene pour si la po ba miyiba Congo ba o ba yiba ka mbongo ya mboka o ba lingi mboko ya avancé te ba kanga makaboye poto mona parce que zo mona mutu mususu a uti na ye pauvre kaka pona ba détournement o ba tonyi bétage bazola la bien bazo vivre bien biso peuple tozo souffrir makasi. Aujourd'hui dollar na combien? 10 dollars c'est 20 000 francs. 20 000 francs pour changer 10 dollars. Auparavant 10 dollars, au rôle en 2 ou 3 jours. Mais 10 dollars comme que si la mokolo moko. Qui s'abangunyo to bengi na combo ya 33 tours. Bat musu bana poto ba ibiti sona 33 tours. Olala na ngope na bangungi. Ata lolo koma na mboka mundele olala na ngo. Eza bon te musée na olobala na qui sona 33 tours. Et comme ezaki na 100 francs, le komi 300 francs. Ta la place passe à Congo zozala. Dollar le lot depuis mata ezo kitate te ebite so comme na 25 000 10 dollars. Pas César makasi. Basunga mokonza mboka. Basunga vraiment mokonza mboka sala musala na ndenge elongo bani po makambu ekende bien. To boyi bêtise na mboka na biso to ligni que le président élu a sala musala na ye na ndenge elongo bani. Non na ba miyibi ya mboka ba détourner mbongo ya mboka biso to continuer ko souffrir tozo nyokama ya konyokama to ko continuer boete parce que toi na posa to mener pe ba vie ya bien le loso ba ndeko be bazo wela kana poto pourquoi parce que pona ke ko luka pona libota na lelo muteko ma ko lesa biso eza diaspora muteko ma ko lesa biso poto futa bandaku diaspora mutabeli diaspora mutakufi diaspora Natanini obiso moko peuple to se prendre en charge parce que payer zo tene mabe bazo distraire biso awa procès kuna na Goma batu bazo kufa to kende wapi pe to kosuka wapi yango to senga vraiment na justice na biso et c'est la biso musala moko ya malamu par rapport ya plaidoirie o ezabongo fixé le 11 juin 2020 au bajish bakozonga pour babanda sikoyo ko condamné. Merci beaucoup na ba nyonso bazalaki kolanda ngai partout dans le monde entier. En tout cas bo pesanga vraiment confiance bokozwa ba actualité sur ba terre politique ba koleka leka to ko sala ba débat ba analyse par rapport ya vie mboka ndenge zo ko kende. Na pesi merci mingi na bandeko nyonso o bazali ko soutenir ngai partout dans le monde entier. Je dis merci à mon boss, maman patronne, elle la patronne, maman Rosita. En tout cas, merci non on dit ma héritier Ibula, azala vraiment la chaîne Oyo ba ko édifier batu na analyse kitoko ya acteur politique, ya qualité politique, musical pe kozala donc pour te recevoir to sur la ngote pona nini. Merci beaucoup à Bruno Lubika Mbonga propre. Sandra Wangata, maman, la petite bonne junior, on est des cœurs avec toi. Tu as vu que tu as maman m'a ramené ce jour qui est bien. Merci beaucoup. Na Valentin Matondo, papa na Kimia, et puis René Cotier, la Carleus Air France. Merci aussi à toi, Mouzé, pour l'assistance. Merci, et plutôt na Sima Machine, merci aussi à Hervé Bossitampen. Je dis merci à ma femme de tout le temps, de tous les jours, Dali Iboula, maman Mokonzi. En tout cas, merci à ma fille chérie, d'Alex. Donc, même moral, toujours né dans le barat. Kimia, ma botte en Nabino, Bokomona, Makamunenge koleka na Congo température, héritier Iboula, à copé Selengi. Play. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.